bana kin bana Europe bana mokili mobima bana monde entier ozali message euti musika bozala connecté image na bino ya sika Francisco plus que bolingo. En tout cas, merci vraiment à Francis, c'est plus que bolingo. Merci vraiment à toi Francisco plus que bolingo. Ah non mon frère, vraiment je suis au cœur avec toi. Bonjour peuple congolais, nakanisi peuple congolais bosenga ba unification, il y a ba combattants, il y a République démocratique du Congo, que ce soit nos problèmes, ba diversité, ba makambo belé, ba Botswana. Quand il y a un problème na République démocratique du Congo, mon ami sur Congo, à Botswana na makambo Amerika, tiens à Congo les choses nakanisi, ba tebele bakanisa ki bloqué tuna ba iso bango ba sinalama. À Paris, malgré ce qui s'est passé en Belgique, malgré pour la Congo, je l'ai dit de venir et de participer tout ensemble. Surtout ensemble, l'association, la politicien, la opposition, auto-libérer Congo. Le reste des problèmes, Congo vous allez libérer. Mais pour l'instant, on a besoin de l'amour du patrie. Moi, na Congo, et moi, Sina Mubali, tous ensemble pour que les Koso pour te libérer. Pour les deux ans à Paris, nous invitons Moutounion Soya et Bikiaza combattant pour Congo na Nenga Solo de venir nous rejoindre à Paris pour te écraser. Hippolyte Kanambe na réseau na ye ya ba musicien collabo na bato na ministre na bango ya diaspora oyo kopesa bango mbongo na ba producteur na bango ya mike ya ba étranger ndenge na tête ya pays na biso ba étranger bazui pouvoir pe musique na biso comme diriger na ba étranger pour ba écraser bandeko na bango yango na lakisi bino bato ya peuple mukonzi ba ye ba uti Bruxelles na babin balobaki boboke tsoka mbwa monier aroboma na bomiyete na sengi kaka ki le passé c'est le passé, maintenant on a besoin du présent. Le présent c'est l'union. C'est ça que je demande au peuple congolais, tous à la unis. Tout pesa nimbo tena babokecho na sengi na mututu malgré ba participer qui la victime na mai baya ezala morien boya bino nyonso na ba nani o na ba oyo natangaki na bango na Allemagne comment ça s'appelle encore ba aigle bino tu boya na kati ya Paris le lundi soir c'est là en famille Ingeta. Merci Mingi, l'amour de la patrie. Tous sur le Banzambe, depuis Bamakamerika, na Bissel et Oebi, quand les babels de Sabi soit créé, nous avons infiltré na Congolais. Les Congolais va dire Congo va d'abord na Maboka Barwande. Ils sont venus pour Kabamote, na Maboka Barwande. Jamais, Babel Massogo général, jamais, Bissou. On est les bateaux, les bateaux divisés. Bokomande soya edi papa Krisa ya mon ba congolais ba côte Zizani bato bazwa ki on a pissé sope bazwa ki na ennemi na bango numéro 1 ezanga tala mokola to kotake Kagame les mêmes groupes yona oya to take on pissé ba kusoda za la penga moko balinga ba attaquer to ba manede ya ko attaquer ngai ba attaquer fijo bango les mêmes groupes yona ya bato ba o batakaki babe maso on a respect na papa na bikimanyo soyo bundi biso tous na besoin ya unité de l'autre tous na Paris to yaki na cigare to l'équipe no Olympia to bengi papa babe masomo bazali soda ya solo na kata Paris l'air est grave situation est catastrophe soki to telemi biso toute ba diaspora na unité to tika to za la sima leader na yo soit leader no tika ina na kata ndako boya to bundela Congo o tout akoya na Kisasa a kobundisa France, Belgique, Londres, Allemagne, Suisse, biso tokotele melaye, tukabone na biso te mezalika ata ya bamisala, nata ya makambo tozala ngo babe masombo, to remercie mingi nzambe abatela. J'ai dit biso tout na tongo, toya awa toyebi ke oza soda solo tokozala bien sécurisé ka ndenge ezalaka.
nango ka makambeli parce que na lobi de ba menasaki yo kape we ratinga bato ba betanga 20 personnes na ngana kufu donc vous êtes au banga yango te yango nde kutimide biso te ba ki 20 personnes mais ba zokisa yo te elingi yo ba ki makila ya nzambe pe ya bakoko ezalaki nao donc le jeudi tokuta biso tout awa merci mingi babe masongo tokokingere mpona Congo tokokufa pe mpona tozokende mpe kokutana na bandeko mosusu bokende na message na Belgique ingeta bandeko tozobino tozomobilize kaka ingeta eza pasi kozanga Francisco Bolingo eza pasi yango Bolingo tikala kaka umela Francisco Bolingo Mema biso likolo to leka Francisco plus que Bolingo Umela soki boboy bosali mokili na bino à suivre. Francisco Bolingo Bana Coco ce soir c'est spécial avec le clip de Rebit toi qui vit de la musique MC check ça il y avait le respect de l'émotion c'est pour que nous posons on peut les décaler chinois te décaler chinois décaler chinois décaler chinois décaler chinois